ndeti siko mwasi na ngaza na entreprise na créé là et à part yango auto si sa formation na ya make-up coiffure ozomona donc nalingaki avant libala mwasi na ngaza la capable de créer entreprise na le goût de ça bande ko eza tonton de ko ilongo dépendre na nga totalement te lobi avenir na biso efungwama tokoma na bana toza bato ba famille o toedaka mutu no mutu ana manière de faire ana manière de voir les choses na ye c'est ça so mutu publier photo koya ko commenter yango te na logique na yo c'est ça pour dire que bino pe bo balana est-ce que yo yebi ba projet na bango bien que tobanda occupé yango te ça dérangeait un peu cher biso yo tobalani courage et félicitations après kobalana tona mambo ebele photo ça c'est ça tona bato ebele badépendant na biso c'est ça ezala mabe bandeko nanga totika kokomanta bavideo ya bato to bafoto ya bato na logique na biso na ndenge biso toraisonne so moto avoyage atie foto na ye na tour Eiffel soki omoni kwana eloko oloba te leka video wana c'est ça oloba eza tika okekomante yo pe baninga basoma mapango yo keka yo kufela poto non eza projet yalinga lupango te peut-être que calcul ne ya vie fois bana na voyage parfois nzamba opambuela wana pas sombi lopango c'est ça eza juste un conseil moi ya famille c'est apprendre ou à laisser c'est ça et ça la bien te babilo nyonso na waziloba célibataire tout ça ezaka blague ezaka animation na osala po toseka tosepelisana elingi oloba te lokwanga na bali. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye lisusu lelo na tonton décor ilongo. Mobali penza ya ye moko madame son épouse madame Divine ye penza alongi na ye. Makambo kande boyebi makambo bandeko nanga ezabo uti kolanda déjà audio na biso donc na imandelika émission audio déjà ibandaki koleka bandeko nanga nini ozoleka nini esalike tonton décor aya ko répondre lelo bongo. Bandeko nanga avant tokota na mozindo penza émission na biso ya lelo na olingana nuna sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokoso makasi. Bandeko nanga bozwana no bakiti bo vanda ezala bientôt beta masolo bongo boza ya kovanda zwa penza kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni sucre na yo ezanga kate kote mosusu tia petit na yo tia mwa café na yo na système moko ya kitoko mingi mwa eloko pe ya kolia ezanga kanango te tala kaka c'est déjà presque 21h et kozala bien olia ka mwa chocolat na yo olia ka mwa biscuit na yo olia ka mwa popcorn na yo kote mosusu ozomilaka kote pe mosusu landaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya nani kombo ya Étoile Lune Inès TV na système moko kaka ya nini système moko ya otolobaka na biso kaka chaque jour et chaque instant tokoso makasi. Bandeko nanga makambo nde makambo tonton décor lelo aye ko répondre batu oyo babandaki ko finga ye. Tonton décor avant abala bandeko nanga il y avait de ces personnes oyo ceux qui a posté photo ya mwasi na ye ezaki na batu oyo babandaki koya ko répondre ye koloba na ye que non o poster ye est-ce que aussi obala ye donc ba makambo wana nyonso tu yango a préféraki na ye lelo aya penza ko répondre na ye batu na système moko ya bien makasi. Ndeko nanga nini ezoleka
Après tonton Décor koya ko répondre batu kaka ndenge ayaki ko répondre ebele ya batu lelo bakomi ko traiter ye ke non akomi orgueilleux parce que abali akomi arrogant parce que abali akomi na ba comportement moko ya kolakisa ke yende akomi bandeko na ngai totika biloko ya bongo ka ndenge na audio na ye autaki koloba ke batu babande kofinga ye koloba na ye ke non ozo poster mwasi est-ce que obali ye abandaki na ye ko répondre te mais ebandaki kosala ye pasi ebandaki kosala ye pasi abando zela le moment opportun pour que aya ko répondre bandeko nanga tango batu babando finga ye pona nini biso nyonso toyaki awa koloba te ke no ba ofinga yo mabe e mataki ezongaki e mataki ekitaki toyaki koloba wana bongo te mais lelo kaka aye ko répondre batu yango ezala te ke no tonton Décor lelo akomi arrogant akomi orgueilleux akomi na comportement mabe akomi neti mutu akomi parce que abali te aye ko s'exprimer bando sala ye mabe aza mutu aza na mai aza pe na makila biso nyonso toza na mai toza na makila bandeko na ngai eza na batu mosusu ba répondraka te soki amoni ke naza na position moko boye parce que ata soki na ye ko répondre peut-être batu bakoya ko jugenga batu bakoya ko lobelanga soki ndenge nini alors a préféré tango aussi sa makambo na ye nde ya ko répondre batu mosusu bazala bongo je ne veux pas le pourquoi batu bakoti koya lelo pona ko finga tonton Décor to pona koya koloba ke azomimona na nini alobi très bien dans la vie ndenge toza boye mutu na mutu azalaka na ba projet na ye eza na batu mosusu pona ye alobi ke non soki lelo opportunité monani ya koloba ke na zui soki $100,000 soki $500,000 pona nga na obanda nanga ba voyage tour du monde na kendo futa ta nyongwa miso mais on a batu mosusu déjà ami lobeli alobi non soki lelo opportunité monani na zoata $30,000 eloko liboso no kendo somba lupango mutu mosusu pe akomona soki nga na zui mbongo eloko liboso na kokendo bala donc mutu na mutu azalaka na ba projet na ye dans la vie ezalaka bongo aye na ko expliquer très bien aye pe côté ya batu mosusu eza te ke non parce que ya bali akomi eza na batu mosusu bazalaka na mwa comportement ya bongo soki asali mwa eloko amoni ke baninga basali eloko mosusu wana te akomi kokanisa ke non bao wana nanu bakomi te ngande na komi te vie ya lelo ezalaka vie ya course te ezalaka nango vie ya course te et puis bamaka mosusu soki omoni mutu aya répondre eza te ke akomi komimonisa te de nature toyebi déjà tonton Décor azala mobali moko oyo azalaka très calme de nature aza mobali moko aza comédien na biso moko oyo azalaka très sage tonton Décor jamais tomona ye na ba émission ke aye pona ko répondre batu tomona yango te ne tomona ka ba comédien mosusu mo makambo muke bango wana tonton Décor kuto ata komona na ba émission ke no ba invitaki ye yango ekendaki ezongaki mataki ekitaki bokokuta kutu ye te pe bokomona ye pete azalaka bongo wana penzi ezalaka tonton Décor sikoyo yango na oloba to jijaka batu te ke non parce que oyoki mwa audio moko to omoni mwa video moko mbala moko komi ko juger mutu par rapport ya video wana to par rapport ya soki audio wana oyoka kite landela oyoka aoloba nini est-ce que makambo eza mbala liboso to asi alobela yango est-ce que mutu oyo azalaka na comportement oyo batu baoloba to eza kaka na yoki mbala liboso to eza ndenge nini ezala bongo tonton Décor pona ba oyo bazoya kofinga ye sur les réseaux sociaux en tout cas bandeko détrompez-vous Décor ilunga azalaka mutu moko azalaka gentil ya makasi azala mobali moko azalaka bien asololaka pe bien asekaka na ye azalaka cool et social soki ayaki parce que esalaki epasi après kobala nde amonaki no opportunité yango oyo na ya ko répondre batu tonton Décor na mwasi na ye bazaki na ba projet na bango kobala na ka ndenge alobi lelo mwasi na ye aza na mwa entreprise na ye parce que kobala ebela batu bakanisaka ke no tobalani c'est fini tango bobalani c'est toute une vie qui vient de commencer il faut bobanda bota côté mosusu soki peut-être mobali abandaki kosunga famille na bango mwasi pe yo pe obandai peut-être ozaki na ndako ba parents na yo tango bimi ba parents na yo peut-être basi bakoli
to na famille oza soki grande sœur peut-être mobali na ye azosala te il faut bosunga. Donc okota na ndako ya libala mobali na ye mpe asungaka famille na ye yo mpe okoti na ndako ya libala il faut bando sunga mpe famille na yo. Donc bokomi na bacharge kote mosusu mpe bokomi kobota bana il faut baliaka il faut balataka il faut bakendaka école tout ça eza na ndako peut-être mobali azalaki ye moko abando sangisa ndako na baninga mosusu sikoyo ntango bobalana deja ekomi mobali il faut abando mifutelaka ndako mo bando futa ndako mbino moko aliesaka yo asombelaka yo bilamba asombelaka yo bamafuta asombelaka yo biloko nyonso ka ndenge ezalaka. Donc ezalaka facile te yango ezalaka bien soki olingi obala zwa penza ta na yo préparer terrain. Bato mosusu ata lelo bato ebele balobaka tonton mari azobala te tonton eza te ke alingi kobala te mais mutu tu netika ndenge toza na batonton mosusu batonton eza batonton nani bamosusu bananu babali te batonton Tara tobenga yi tonton Tara tonton Tara ye pe nanu abali te batonton Bobo Manoko batonton Ada Ilunga tomona ba grâce luzolo eza te ke baza na mbongo akobala te baza nango mais il faut ba préparer kananu ba terrain na bango ayebi ke libala to kota eza blague te libala to kota eza te ke toza na banque moko boye ko bando fournir biso ba mbongo te tongo bo balana ba charge bandi ba dépense bandi donc ba biloko ebele ekobanda ezala bongo yango soki bo se préparer bien yango omona ka bato mosusu na ko se préparer bien wana omoni pe makambo mosusu ekomi pe kotambola bien makambo nyonso pe ekomi kotambola bien bato bakomi komona bino na mosiki balobi couple oyo vraiment eza succès mariage oyo eza succès bandeko na otikela bino lisusu mwa audio toyoka lisusu audio ya tonton Décor et puis tozongela après po tosala pe mwa analyse ya mokuse entreprise ndeti siko mwasi nanga za na entreprise na créer la ye à part yango auto si sa formation na ya make-up coiffure ozomona donc nalingaki avant libala mwasi nanga zala capable de créer entreprise na le goût de ça bandeko eza tonton Décor ilongo dépendre nanga totalement te lobi lobi avenir na biso efumama tokoma na bana toza bato ba famille o toedaka mutu no mutu ana manière de faire ana manière de voir les choses na ye c'est ça so mutu publier photo ko ya ko commenter yango te na logique na yo c'est ça pour dire que bino pe bo balana est-ce que yo yebi ba projet na bango bien que tobanda occupé yango te ça dérangeait un peu cher biso yo tobalani courage et félicitations après kobalana tona mambo ebele photo ça c'est ça tona bato ebele badépendant na biso c'est ça ezala mabe bandeko nanga totika kokomanta bavideo ya bato to bafoto ya bato na logique na biso na ndenge biso toraisonne so moto avoyage atie foto na ye na Tour Eiffel soki omoni kwana eloko oloba te leka video wana c'est ça oloba eza tika okekomante yo pe baninga basoma mapango yo keka yo kufela poto non eza projet yalinga lupango te peut-être que calcul ne ya vie fois bana na voyage parfois nzamba opambuela wana pas sombi lopango c'est ça eza juste un conseil moi ya famille c'est apprendre ou à laisser c'est ça et ça la bien te babilo nyonso na waziloba ba célibataire tout ça ezaka ba blague ezaka animation na osala po toseka tosepelisana elingi oloba te lokwanga na bali na kanga tonton Décor ndenge abali boye eza te ke non comme ye auti kobala c'est fini bamabala eosalema lisusu te bandeko na ngai eozala bongo te bamariage ezala kaka chaque jour chaque samedi d'ailleurs bamariage esalema kaka wana ezalaki mwa conseil pe azopesa pe bacélibataire surtout ba oyo balingi babala par compétition non parce que camarade nanga bala kinga pefo na bala
Donc eza moi conseil pe pour na ba célibataire na biso oyebi ke ton okota na mariage ba réalité ezalaka ebele. Donc on a déjà préparé avant na bala na préparaka déjà terrain nanga na yebaka que non mariage on okota et ozala bongo il faut bongo donc ba makambo nyonso tout ba projet ezalaka pe ebele talaka futur. Donc okoti kobala mwasi aza soki na 30 ans yo oza soki na 35 ans lelo bokomi ko vivre ensemble bo vivre ensemble pendant soki 70 ans to bo vivre ensemble pendant soki 60 ans. Donc et vous allez belé alors nyonso wana tout il faut déjà ezala préparer mentalement, émotionnellement, financièrement et spirituellement. Donc tout ça il faut que tu ango en pratique. Donc ezala moi bongo bande konanga na lingi na pesa nanu bambote nanga na yemoko linda bukulu bambote nanga na place nyonso ezolanda ngai talaka yo mwana mama na ngai donc na système kitoko na pesi bambote na yemoko ndoi ya tongo Ines j'aime Antonia na système moko kitoko na pesi bambote na ye moko mama Vicky Mbonzo depuis Sénégal na pesi yo bambote na système kitoko makasi na pesi bambote nanga na ye moko Juliana Mananga depuis Angola et pourquoi pas Pasika Longi depuis Lubumbashi na pesi bino bambote na pete nyonso na kitoko wapi na pesi bambote na ye moko la Germaine na pesi yo bambote na pesi bambote nanga na ye moko mama Monique depuis Sénégal bambote na yo yango wana donc zwa yango na pete nyonso kandenge ezalaka bandeko nanga bosalela biso partage ya vidéo oyo bo partager surtout la bonne nouvelle ezalaka bongo partage moko ya kitoko wapi botiela biso ba j'aime ba commentaire ba suggestion na bino pe ekozala bien oto boya kanabiso ezalaka nde mafinga pona ba oyo tellement ba edika bango pona ko finga to boy mafinga na bino. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, bye bye et à la